bandeko ba concert ya Fally et betami titoko. Bravo artiste. Mais na ba concert wana bana mama ba question ezakara mibale. Est-ce que na concert ya Fally avant ebetama ba tourner oya sali na Lille oya salaki na Zénith de Arena bandeko nanga, est-ce que toyoka ki polémique? Est-ce que to mona ki bato ba yaki ko fingela e bato ko sosolela e vierambo? Est-ce que to mona ki vraiment bango nyonso na ba yaki ko loba pour que ye asala plein? Plein oyo ko fiolo Fally pour pasali bana mama. Plein wane uti na mafinga e uti na succès na e poto e uti na ye moko. Bandeko nanga moko telelo to sala analyse ngana bino. To lobela to yoka mama Congo pe kuna apupoli na shoga memba eke zongi pona otalisa batu pona otalisa pepe congolais ke miziki ya solo yango ekomi kozonga ndenge pena to lingaka miziki ya sama finga miziki ya sai ya bakroni fuati miziki ya na mutoki na onde kolia. Et voilà, na ko banda boité sans copé sa bino babouné na biso à la grande découverte mbote. Déjà avant to banda ba mbote na bino partout ici que zoami bino bo s'abonner bo liker bo partager quand to senga bino sans bino vraiment et le koité parce que bino ne besoin temps ya kotala biso to za la respect et belé pa na bino. Et voilà, concert ya Fally Ipupa. Bande kuranga avant na tchela bino bordio ya mama Congo na show ambe maître showa. Bandeko Fally pena sali kanzo kande bayoka biso nde boye to yeba ten Fally pena sali yango ka ndenge to lingaka ndenge to senga ki asala to moni ke Fally Ipupa beteli biso banzembo ya kala abeteli biso banzembo ya kala ya ba droit chemin abeteli biso banzembo pa virambo pharmacie Nazelizemi moteme découragé au Pierrot Leblanc nalataka 48 kalamoko se yo gouvernement sauvez-moi nazali patriote ce que abeteli biso banzembo ba échantillon ya boli wazmananga yo tikeling moninga yo kei ata bato bakobongwa nazma kasi ngubu na maye kotikala ngubu yo motolo bakananga tokoka bwana te ata pasi bisengo kokanga motema lelo komi okende yo tikanga na nani yo tik bandeko abeteli biso ba générique ya non Fally aza mystique Fally aza number 1 oboyo sali mokina yo musique ezaka te oya lelo azongisi biso penako okaka azongisi biso bandeko ranga bo Stade de France ndeke ezala somo sans plus tarder lelo non loba mingi te toka mama Congo na papa na biso Maître Showa toyoka analyse basali ya kafu oyo biso nyonso tozalaki na live wana toyoki yango nga pe na bino otika te fona o partage on pe na ba abonné na nga po mikolo oyo ekomi ka système live na TikTok ba oyoki bo pesani ba idée bo lobi allez boye na ngope na YouTube. Donc, c'est ça, bana maman. Bon s'abonner, bon liker, bon partager. Bon yoka ba conseil. Maman konga za la peine ba conseil bien. Et ça la bino bien. Et voilà. Tolanda. Bon partager, hein. Bon partager. S'il vous plaît, bon liker, bon partager. Bonsoir, papa Fabien. Oui, papa Fabien. Bon, zongela sous question na olobi nini? Mais na ba concert o nyonso Fally abeti. Bato kozana c'est bon répondre mama Congo parce que nga zo beta ba métaphore na yo na zo compata zo beta nini. Na Tony Boy. Bande onanga bwana se o bolinganga na bolinganga te. Na concert o efanjwa beti. Bochango na TikTok boyoki polémique. Bon répondre. Boyoki polémique. Te. Boyoki polémique te hein.
bomoni basenti. Merci beaucoup. Toko Mesikango. Ça, c'est vraiment de la musique. Merci beaucoup, Fally Ipupa. Toko Mokoma. Oui, ça, c'est la musique. Mais maman, je comprends. Qui est Moussendi? Qui est polémique? Qui est Moutozo Bengaso Komoni? Biso Nyoso. Biso Nyoso. Parce que ceux qui va servir, biso qui Moussendi, biso peut avoir ça banalise à Basendi. Donc, vu qu'il n'y a pas tout ça, au moins, na minito, même Gasso na binatia kiti, na lobe la tournée wana, je vais me limiter que na Fally, na ba mission na ye. Donc, pour le moment, na gauche, droite, bouzo bezala quitté, et là, comment ezala quitté, musicien a bêti musique na ye, 2 heures du temps à Silici, à Kenaye. Donc, et là, comment que les internet, ba musique na biso to mesana, hein, ba ta polémique, ba tondani wana. Donc, maintenant, c'est du propre. Batu baluka ki yango bazu yango. Pourquoi so bosenge loko? Et loko ngo batu basaleli. Pourquoi on doit pas apprécier? Makeli le banda yu leka awa, babuzo batu ça et tout. Batu bien Fally osali biso mabe, oyena boye, tout ça et tout. Mais il a pris sur lui. Abanis ayo se la bino siko eloka propre. Il faut apprécier. Pour na minute muto la analyse abuzo ba sur ba biloko yocho leka azate po ezapete. Eloko moko kolukana, eloko moko loba ya mabe na tourner oyo eza nango te. Même ba biso to bako to lingaka Fally te to za biso ba warrior te. Eloko mabe akoloba eza nango te to loba. Rien à reprocher. Rien. Donc côté biloko nyo surtout ba senga ki asali yango. Papa mutafana na Bordeaux azanye na mbongo louer hôtel na Paris te, anye na mbongo zo 30 musique ke betele na Bordeaux. Aza congolais. A espérer que tout est que musique moyenne à Bordeaux. Ya basala mi kepete ko bar moko ba invité fallait ko ça playback. Té. Ya gymnase moko te ko bana basisi ko ça la sport na journée, allez na 20h musicien moyen ko beta té na ba grande salle. Allez yo fani pe na ville na bino. Yo moko tia mitia na place ke ofana na Bordeaux. Ozano na tanko ya ko louer hôtel tenité, ba mo bataka ka musicien moko congolais oyo lingaka pe aye ko beta na ville na bino. Moko tati. Oui. Si manda kuchi. Ouais. Mais voilà. C'est quoi ton lobanin? Que tonda kite, que batu ba sepeli kite, pour ate tondite, ba Congolais bazakuna ba sepeli. Ba ndingari o ba oka Fally bazakuna ba sepeli. Ba Camerounais o bazakuna ba sepeli. Donc biso etali biso na parité. Ba ngonde kuna ba sepeli. Abeteli ne muta parité. Ceux qui osa na pari olinga ko kende, ok na yo. Mais ye akebeta na Bordeaux. Abeteli batu ya Bordeaux. C'est tout. C'est quoi biso to lobanin? To lobelo côté. Est-ce que ça concert à Paris? Déjà, batu batondi cité, eza batu à Bordeaux. Déjà, là, c'est une grande démonstration de force que nous béterons dans Bordeaux, wana, eza pas si peu congolais, mo bimika ka boubou, batu batondi dans la salle, même une idée, on comme, azanan. Te biloko wana ba eza ya suka te, il faut pas en habitude au salon. Faut pas en habitude au salon. Mais ça doit pas se limiter à Fally, il faut que tous les musiciens le fassent. Pourquoi pas la biso so mutumwa sa likambo ko makeno ngana osala ngote po ya sali yango te. Makambo tout osala ka mettre Churamboma. Le problème c'est que les Congolais toana défaut moko. Mettre Chura sa likambo bien. Na même domaine que yo. Na moni que yo sali yango kitoko, na sepeli. So na sali yango, est-ce que ya mabe? Non. Et alors? Non. Mais ça idée moko kitoko ko sa ba tourner wana. Moi j'ai toujours parlé de ça. Ouais. Il faut aller chercher les Congolais là où ils sont. Il faut aller chercher les Ivoiriens, les Africains là où ils sont. Ils sont pas seulement à Paris. Ils sont partout. Il faut les chercher. Surtout la tournée provinciale. Non, c'est trop dit. Ouais. Il faut que nos luka batouana. Bakenda kako luka. Yango bonaka imagine toi par exemple Ikea et Fongwami na Paris. Batali babi. Au moins pour Ikea na ville mususu bwe. Ba ke lukanani parce que mutako kozwa pe mutukane akena mbok na ville mususu pourquoi ba planta ngo ba bisika na nyoso eza pona okende vers les gens, vers les habitants. Faut kokendaka kozelaka te ke ba yaka vers bino, il faut kokendaka siko kokendo betela ba province eza pe kokende vers batuana oleka batona ba futera ba billet ba dépenser ka ba hôtel et tout ça et tout te bino pe bokenda vers bango et ça li bien en tout cas bata Lille ba sepeli bata Lyon ba sepeli bata Bordeaux ba sepeli mtala kaka Hollande pardon yobi bata Hollande ça fait combien d'années ba mona concerté
Bah oui. Oh, mais non, il y a biso. Otuna batu na commentaire. Yope kaka ko contredire nga. Eh, batola ni habite mbula ni ba mona concert te. Ba moni neige oui, mais concert ba mona te. Eh. Mais na ba mona te. Mama Congo. Likambo ezo sala tole yo likambo ina bata Londres ba chapeau na bango minene wana. Ah, papa, ozong singa kuna tura mbo mobike yo pola songi yango bat balobela makabu ya waze kwa. Mais nazo nandimi na ngana ndima na tunanga pe question ya waze kwa. Oui, tunanga pourquoi ba 40 yo songi. Nga batanga nga tenga vérité. Makamelo ba keza ya solo batino suba yebi. Iyo kutu bino bo pesa ye kombo Jean Robert. Ba misu ba pesa ye kombo Koko Dianzo. Ba misu ba kombo ebele me ngana ko sala mama ndenge wana tenga do ba ka vérité. Ba mama Londres ba lobby ba chapeau minene wana sala yo nini. Na ba couleur ebele. De comment lobi na ngai et bongo faire na Suisse tout ça papa de ko ba poser nga question à Fali faire na Suisse na lobela ngoti na félicita déjà faire mabe na bino so ba bili kambwa mutu moko bonga ka ba sangisa mutu mususu bomona nga awa nga linga bango nyonso bomona nga na promotion à faire na zo 1 euro te mais na sala promotion na loba na félicita na sala tout bomona de konanga papa nga tu amboma omoni ngai loke bomanga kana loba likama likolo o batu bakanisa na se. Donc c'est en gros je dis tout haut c'est que les gens pensent tout bas. Bon. La finga batu à Londres te. Mutu azana kawana te na lobeli te. Au fait ce qui s'est passé ndeko moko asa ki feti alati lamba na ye. Ezala bien te na moni batu bazwa na critique. Oh, l'attaque bien te, pour un événement, oh, il faut qu'il parle la tabou et tout ça et tout. Nabi, c'est bien beau. Pourtant, de comment pas un ennemi n'anga, mais nga comme na lingaka, n'a fait comprendre comment les gens y réfléchissent, au fait. Bon. Même s'ils avaient raison ou tort, ce qu'on a fait comprendre les Batouké, elle n'est pas seule à réfléchir comme ça. Elle n'est pas seule à penser que, et l'ambate, ils ont correspondre à la soirée, du moment qu'ils ont cher, ils ont bien kolata. Nga laksa batuke aza ye mo côté na kawana ba congolais belé ba réfléchissa à bongo surtout na Londres papa bongo ba chapeau ba garçon à Londres ba lataka eza ba chapeau ke ba soirée bongo ba kendaka ba sapatu oyoyo ba sa Londres ba lataka ba goudi wana na lobela ki batunyo so tout o e touché ye se ke moka lataka ngo eza na mode te Batu basala ba soirée on dirait ba bal masqué, on dirait ba soirée déguisée. Na loba ki bongo papa langa. Bongo ba bwa ki libanga côté moko, nga pe na talisi bango ke non, ndeko ya sali boye, maza ye moko te. Ebele bazala ka bongo. Congolais soka sombe lamba, ate zo correspondre na esika okende te, ye pone po eza cher, c'est ka bongi. Mais ba chapeau ne zara mulungi na kati te. Mais faut tout na bango. Otaki vidéo ya bato bakendo zela Jean-Robert Nagar. Namonaki. Moni ba coutrement ngo. Non. Et puis basi ba couleur, na évité. Si ko capital la mode de ko ezaka na France awa, bato musu bazaka na dimala ko capter ton ndenge. Siko ndeti wana na kosa kite, tala ba suka basi bela Londres. Tala ba coupe ba salaka. Tala basi bela Londres na ba banaka ko so ba vidéo na bango ba soirée. Au fin nga c'est que moi se retrouver dans ma kamna lobby nga lobela ba ngonyo sote namonaka penda bah oui namona ki boko chema nzaka eleki milai suki moko muso alati bena bango pe bango to basalisa ka ba éviter ko salisa so bo po mikolo ba yango ledo renye même Maputa malgré bata France na ba Belgique ba dekona pe na Maputa mais ya basa Londres leki basa Londres ba komisa Maputa ba mini jeep bah oui nazo ebiso mutu liputa penda même bambila bel bakanga ngo bongo te donc liputa mulai me comme mini jeep nazo ebisa et puis na fanti pembeni oh ba monani kasika makabu wana tingala yebi omona penda mwasi na mobile ba obima na ndaku bango mbale déguisement penza nazo ebiso mwasi ba pena mobile te papa chapeau mulai boy on dirait ba garde du corps ya Buckingham Palace na bango kuna obiso Londres zamboka chapeau mais ba londonais to mona bango na ba chapeau modèle bongo te wana c'est abusé to kenda pe ba Londres ngoti na balabala to mona pe ba londonais pe bongo te est-ce que bango ba kolombo ka ba londonais ba lata bongo te ba classe ngo kitoko wana ba clown balata bongo a hermo ba nazo ebisa yo. En fait le problème avec les Congolais c'est quoi quand on part dans le magasin
ya na magasin mususu eza biloko batekela ba cinéastre bato basalaka ba filme bato basalaka na ba moulin rouge omona mwasi mususu jupe alati eza ba jupe o baso babinaka wo na ba moulin rouge mais yeka comme eza kombo po ayoki kaka kombo eza wana ya sombi na yebisa oti nazo yebisa yo ba chemise mususu tomona chemise donc bango bakoma bango ko imiter Charlot tala ka film bela Charlot mona ba chapeau ebele pa ba congolais oh soki olobi oh ebi prix nango tala ba sapatu mutu so alati sapatu bwe isifika obi mwasi mwa kenda feti na Londres alata sandal moko so kaka bouger mukia koko buka na cheville oh na yebisoti tala sapatu donc on dirait bazwa ba étage ya ba bois ya mabaya ba coller libaya likola libaya ba coller libaya likola libaya ba coller ba tango peinture ya lati mais soko lobi bwe petio yo ko soma ngote mama Congo oyo mama koko oyo oh 5000 livres yo ko kate menga pe na ko tambwa na bongo te ebebisa ba démarche ebebisa ba démarche omoni ba sandale ya mabaya o ba chinois balataka o baso bakangaka basalaka neti azotambola koto yango wana basa Londres msu balataka na finga bango te papa basi bela Londres bata kitoko omoni baso bale sika na Londres balata kitoko suki kitoko simple maquillage kitoko o sepeli mais ba ser wana o basala déjà ba vie baser wana bango bakomona kombo te soki lamba kombo bimi kaka kuta na bango na avion o kamisu pasi voyager na bango si voyager na bato ba uti Londres bana besoin pese décliner sika ba uti te basuki mo babimisaka donc sokoza na carte avion so ba uti France Belgique Allemagne yebanaka papa yebanaka bata bo identifier bata Londres facile bango kutu wana bango kutu do ya koloba te même ba test ba ebisika ba uti mama Congo mais bato basala kasuki na masala ya basoso oh mais ngam na yebisoti mais ça modi te tika makambo wana papa yo linga mwasi na bimeo na ndaku na suki rouge vert jaune na mbala moko na mutu on dirait masala soso omoni coupe bazo sala ya Rihanna bango siko bazana ngo siko ke masala ezo kende bwe tout ça yo linga bongo mais oui masala ebele bongo na omoni makambo yo lobisanga so bakanelinga yako bimisa pe makofi wana ba okanela ote ba ebi to ba vérité moi te ba misu ba lobaki ozana raison na moi ba misu lobi non si papa na finga kite na lobeka ya solo ndeko mwaso bango babeke o alati robe mabe ndeko pa ba sombi robe ne cher ndenge bango pe balataka mabe Congolais respectera ne thème ya soirée mutute Congolais romona aye na mariage alati basket merci papa Fabien Congolais romona ye aye penda mariage Fabien on le matsayo ouais Congolais romona penda aye mariage alati basket puis akaka comme des garçons bon on a raison mariage peut être tenir des filles mariage peut être que il faut quand même qu'on respecte et ça mariage yo yena basket obi que ça na ba boîte de nuit mususu lati basket ba ko sauter papa maître obi ko ça na Champs-Élysées ba kota te ba bengani wa zonga voilà yana ba tenir musu e kota te mais au mona mutu penza ko ayena fête ya muninga ya mariage ye moko alati robe sirène et kititi na sima alors que modèle wana il faut que ça pas marié ngasi na kena fête moi mariage nazo na confondre mutu mususu na marié oui alata robe comme ezaki coutumier donc ya civil ce qui civil ateke la mbali puta fi wana alata elamba ba sopiango na sima ndeti on dirait yem tabali comment koko ya fête ya libala o la robe o sopana oti na sima alors que ça doit être réservé na moi tout à Bali. Ah bon? Oui. Makambo eza pasi pardon. Congolais so dobine ka makama boye fa azota la mona anglo yo zulu batia otaka. Papa, biso ba congolais mususu to kutana na ba idée te. Ko congolais so lobi likambo o ya zana idée na ote afingi mbala moko. Etalinga te papa. Nga lata nga ba kombo na te na mbongo te. Na bola nga ba ko esa nga toi t'as ça. Toi t'as ça.
Ah, aux a raison, maman, on a tout à concert à moi Lille. Propre na podium na émission. Yango maître Oza Warrior. Itenga na zana ngwa rote beso makamala mo sami na presa. Ndenge fera ninga beta awa na lobai ke banda France banda fera au sale lo mo la Jeux olympiques. Bato akobima de partout. Wana koma egolwa. Non? Ezaka so na moni muto osali kamba bien. Kobi kose wana ya Didas Arena. Kose nezaka kitoko makasi. Ozala kati? Nazala ko. Nazala na bina kose wana ya kisuka. Ezaki ni namo mambo ye. Balali na ese ki so. Obi kose wana mutamakanga ka Markhouse. So Markhouse azaka na ba concert wana danger. Concert wa pena na reviva penda ngalobi quand je fus quand j'étais jeune. Bongo le loko manani bilobela na mubange. Na mubange. Non. Nangana ke Lille te mais pour la zoe billet. Oh non que ne concert a fallu. Ya Lille. Biso to zela ile kola osala ba tourner bo na moni wa ko sopa na Stade de France mukola wande to ya otala qu'est-ce qui va se passer là-bas. Et le dodo c'est merci calme-toi hein. Et nga pe na ba ville no so beta ki na Canada Lille. Na Canada Lille mais banda ko luka billet billet pe lukinga. Oh. Ah ouais. Mais total la cabiso social là ka fait pas bêta boy pour se faire la bêta kaka et le connaît ne simba qui paf alinga bana pe tourner provincial pour wana objectif na eza ya mwana à côté roi à côté Lille à côté Bordeaux de yepa linga ça idée kitoko surtout na moni ngaka elo na sepeli ba 10 000 watts bato bazui na sepeli pour na moi penda ke non ba concert efandi kitoko donc elengi ce qui est triste na communauté na biso quand il y a des choses bien comme ça beaucoup de gens vont pas en parler et les gens voilà et le problème c'est que bato bakoki kwa kolobelango basko ba fanatique bakoka ko expliquer ce qui s'est passé bien te voilà c'est un peu ça donc hôtel la bangoka mais moi j'ai aimé so la bia Lille na ngana kende. Tu as aimé quoi? Na aimé ba conseil nyonso abeti. Ah ouais. On a propriété na moni lobi ke Musenzi azate, Broué azate kimia. Kitoko. Na moni batu pe propre, makele ne pété, batu bakoti ba sepeli, na moni pe ba vidéo ma bete, ba vidéo makele l'été. Donc batu bazali na kati basali ba vidéo onga na moni Donc les gens et montrer pendant que les gens ils sont partis pour s'amuser au fait. Ils sont partis pour écouter la musique et non pour autre chose. Fabrice Zingondo, garçon sur le dos, mais la maman Congo, billet pour la night. Il y a moyen à en somme billet. En tout cas. Non, en tout cas, la CPL y a trop ma Congo, vraiment, talaka yo. Yo faut à la kaka. Nazaka vient nanga, Nazaka. Balu ba sai lokola neti kaka bakane longa bi na mboka poto. Bobo sana tonde. Te, wana balu bate papa wana ba Rwanda ngaza na problème na balu bate. Wana eza bato baluka visibilité nga mutapesela nga mbongo na famille mulubati. Oh. Oui. Nga bala pas baluba. Et kenda ka bien. Oui, et kenda bien mais na bala trop jeune. Yango na maîtrisa libala te. On a ventilé yo. Na bien on bala ki trop jeune. Yo kenda ko bala na ndeni ba ko trop jeune. Non, au fait, oui. Kasi te quand je dis jeune, c'est-à-dire dans la tête. Parce que j'avais l'âge de me marier. J'avais déjà un enfant. Voilà. J'avais déjà mon fils à 18 ans. Je me suis mariée à 20 ans. J'ai eu mon fils à 18 ans. Je me suis mariée à 20 ans. Au moins, ce qu'on a Joana, les âge moko, entourage de copines, t'as envie de sortir, t'as envie de faire ça, t'as envie, tu comprends. Voilà. Ne me dis pas que, ninga no âge no musuba maîtrisa li bala tire lo bazali. Il y a âge na yo. Je peux dire pas beaucoup. Je peux dire pas beaucoup. Au fait, essaye un peu de donner le conseil. Qu'est-ce que ça fait que ça n'a pas marché? Ça n'a rien à voir avec lui. Au fait, c'était moi. Ah, d'accord. Ouais. Au fait, c'était moi.
Moi, je l'ai toujours dit. Le gars, il était doux, il était bien. Ouais. Même jusqu'aujourd'hui, on se salue quand on se voit. On se salue avec sa femme, avec sa famille. Quand on se croise, la famille ils sont gentils avec moi, tout ça. En fait, lui, il était doux. C'est moi, au fait. Yo, tu as mal à la tête. Voilà. Waouh. Donc, regrette appel, il va la moi. Si vous avez mal à la tête, voilà. Na regrette libal en côté. Na sepela kutu nzela ya kenda. Maman, comment tu dis les choses sont contraires. Na lobi les choses avec son contraire. Te ndo nga o ambrouyenga. Na lobi ke obilanga pourquoi libal kufa. Na bi le gars il était bien. Eza nganya na zaki na nga mutu e fandaki na ngote. Après tout l'inga na regretta na bi na regretta kate parce que et si Kaya Kei il a une femme, ils ont eu 5 enfants, il est bien na mona kabango, moi si naza bien elle me salue tout ça et tout et puis pourquoi je regrette pas Libalango parce que il a trouvé mieux que toi. Oui, je peux dire, il a trouvé quelqu'un avec qui il aime et elle aussi elle aime et puis fonder foyer, famille avec des beaux enfants et je le vois, il est heureux jusqu'aujourd'hui. Ça fait beaucoup d'années qu'ils sont ensemble. Depuis 2000, moi je me suis mariée en 2002 et je pense que Oui, nga balatongo, on va tromba image pendant to zong sarate, batumsu ba yo balareta, ba kasane to balate. Qu'est-ce qui s'est passé? Au fait, moi, je me suis mariée dans Kokoloba, pas pour moi. Je pense que Zaki plus pression de ma mère. Ah ouais. Voilà. On est mes parents africains, quand ils partent dans les mariages des autres enfants, machin et tout, il faut bala, tout ça et tout, machin. Et le gars, au fait, ça, c'est parti trop vite. On n'avait pas vraiment le temps de se connaître. On s'est connus, on s'est installé directement ensemble, et tout ça et tout. Et moi, j'avais l'habitude de vivre seul. Et quand je me suis mis avec quelqu'un, il faut s'adapter. Au moins, il faut qu'on mette ça dans moi, liberté, moko. Après, tu as quelqu'un à la maison. Même si aux zongi 20h, au lieu de 19h, lui, il va te demander tu étais où, tout ça et tout. L'époque où j'ai pas maîtrisé tout ça, au fait, quoi. Pourquoi tout n'a pas été maintenant? Comment on a dit que tu n'as caca, quoi, au fait? Parce que je vois, il y a mes amis qui souffrent aussi, hein, baba liba na bakote, ça peut nous mona, avant il n'a moi c'est attiqué les bana, baké soirée na camarade, n'enga bi mama, au café ni moté, ma passe, moment l'obésité. Non, mais assumé, t'as voulu? Non, moi je pense que la maturité, quand j'ai eu mon fils à 18 ans, du fait de devenir maman, je me suis mis tout de suite dans ma... En fait, quand je suis tombée enceinte, je me voyais déjà tout de suite maman. Rôle, il y a maman, je l'ai fait efficacement bien. Franchement, je suis fière de moi parce que j'étais maman jeune, mais j'ai fait ce qu'il fallait là. Mais vivre avec un homme à la maison, je pense que c'est avec le temps. C'est avec le temps que... Au fait, comme j'ai dit aux Congolais, il faut pas envoyer tout le monde dans le mariage. Le mariage, c'est pas une obligation. Le mariage, c'est pas fait en soi. Vous savez, une personne qui a l'habitude d'être seule. Au fait, moi, je suis un peu comme une femme indépendante. Donc, moi, bah, obligation n'a que, aux anamotu. Mais tu peux pas dire ça parce que toi, tu as échoué, tu peux éviter les autres à ne pas aller au mariage. Non. Yo ma ben yangwana, moi, je parle pas des autres. Aux autres, tout nanga makam nanga. Comment nga koki ko ça batuba ke mariage ité. Nga la lobby ke, na communauté na biso congolaise, on a l'impression que so moi ça balita touli. On a l'impression que so ki moi ça balité et ya lokola échec na vie na ye. Na ina tali sakaka non. Ko bala te sana ngwe échec ité. Et ça, c'est pas parce que je suis une femme bien. Je peux aussi rester avec un homme. Je sais comment se comporter. Mais sauf que il y a des moments où il faut que façon que les Congolais ba me makaliba là, nga 100% dans kokangote. Parce que pour les Congolais quand il est en mariage, ça prive la femme de beaucoup de choses. Nga sikoyo, oui. Ya on a lobby nga siko bongo, j'ai pas cette habitude là dans kokango vraiment té. Mais voilà. Mais on va parler avec la personne. Adulte, on parle. Par exemple, je peux être une femme mariée. Mais si j'ai envie d'aller, par exemple, en vacances avec une copine sans mon mari, ça ne doit pas poser des problèmes. Mais ça, mobile, ok, les vacances, il y a zateka na camarade, alors que des fois, j'ai envie de vivre sans mon homme.
des fois ça la bien au coco zaka na mobile 24h sur 24 été nga babilo ko wana na bo mais yo tikala no bongo parler condition zo luka wana mobile kwa ya kuna zate ozulu banini ozu camarade na moi si boke vacances mbala tikala ndako n'importe quoi mais ça arrive n'importe quoi. Oh, mais comment ça n'importe quoi? Donc, you know, madame Boy, à quoi que vacances là-bas, master n'était. Mais maman, n'amboko n'est comme les lobes, tu vas comme lélé, tu vas comme des fois, on te soupçonne, mon tunion. Mais non, l'été. Non. Il y a des moments, tu sais, maître, et là, il renforce à Kabolingo, au sol la polinga mutumingi, aime tout moi distance. Na ke vacances na ba master nga mobile mankenga. Ça dit tu me manques. Je vis un peu temps na zongi et zongi sous boligo. Parce que des fois aussi qu'on a coller serré, des fois non. Parce que il faut un peu du piment et pour moi nini boy. Pour si comme mobile il fatigue na bana pendant ton séjour de vacances hein? Bah oui, ça peut arriver. Pourquoi pas? Beaucoup magawa hein, maman on a bakambo yo yé fa bala ka chino bien bala indé po o na ba congolais ba ko do bête chaque jour li sur vimba monoko zo de ko ça non, c'est toi qui penses comme ça. Au fait, il y a un lobby que il faut trouver une personne qui te ressemble. Il faut trouver une personne avec qui vous êtes commun accord. Mais tu yo comme vous aboyete pour ne pas cause un échec, écoutez na muto moni que makamna yo za la kanayi ezo kendete, c'est bien. Bo ke na bino ensemble té. Eza boye. Mutuna mutaebi ko créer couple na ye, mutuna mutaebi ko créer relation na ye, mutuna mutaebi ke nga relation na nga peut tambola bien, il faut na sala boye, il faut na sala boye. Je l'ai fait. Moi je l'ai. Au sala nga moto yebi yote to ndimande ngeni. Na ba tonton congolais qui s'assoit. Oya ke na ko tele mana château. Maître, le problème c'est que vous savez, façon au bino bozwa, ya ko vivre na libala, na mboka Congo, c'est pas tout le monde qui est habitué comme ça. Yango zo mona mabale belé na poto esimba te mona mwana botami awa na mentalité mususu na ba façon mususu abali pe mobali moko ya mususu abuti Congo aye mususu na kimukolo na mentalité na façon na ye ezo simba te ozo comprendre. Moi je te dis que moi je pars en vacances avec des copines qui sont mariées, mais tout ça du programme na biso ya entre copines toke on a vacances pour combien de jours? Mais des fois même une semaine, toqué vacances, toqué qu'on se détend, toqué entre copines, on est parti, hein, je sais pas, normalement on a coco spicoté parce que tous on a même idéologie. Non, tu veux expliquer pas dans l'anda biso batapine. Non, so na yo, ata batu ba l'anda biso mais batu ba l'anda ba comprendre mais yo comme tous on a biso na même réflexion te moi comprendre ngezate mais lingo batte que makamna lo bakena koko fa na libala te non mais moi je te dis seulement que je ne conçois pas le mariage comme tout le monde, chacun sa façon. Moi c'est pas parce que je suis en mariage que je dois te priver de ma liberté te lingo batte que pour na mobile il faut na sa priver na liberté so na mon liberté la ngekomi na kaka. Moi je vais faire la relation parce que il faut que pour la linga yo, il faut nga pena za la l'aise. Pour la linga yo, il faut pas na commencer l'assemblant, na comme mutu mususu. Il faut na za la ka anga. Papa congolais ba ngona faut pas la ka Prince William po sa loka ndenga na ba congolais. Mais muto lo ba bongo eza ye nga na lo bela yete. Na za pe moi si na yete. Na so lo bela yete. Ya garder kaka idée na ye, na couple na ye, na moi si na ye. Nga na lo bela nga, opposer nga question na nga. Ouais. Voilà, opposer nga question nanga et nga na lobby façon na lobby ke ngai soki na za na couple je me sentir libre au fait libre na lobby te ke na bimaka na sala ke loko na lingi non je veux pas un mariage où je me sens prisonnière. Mais na communauté na biso oui soko bali moi na ba côté ça peut aller mais na ba congolaise venna na ba congolais ba uta kisasa biso to pona biso en fait neto so la pona ba ndekwazo la nga ba ebi ke si soko za na moi si na elle a pris la volonté fait la volonté de son mari dit la Bible donc azala likamba ko ça la te ko na ke na sali bozaki boy parce que awa na poto to la maba les belé zo tenir te parce que on est culture on est zo ça au moins na no zo ba ndengwana bana ba kote wazolo ba oui c'est bon mais batu musuba bana o musuba ye kote na ba non mama konga zo exagérer cause à la beauté tu go pona yo maître liba les andeni non mais liba les ali déjà il faut boyo ko na dès le départ bo poser ba bonne base na bino bo yebi ya lingakani ye pa lingakani ya lingakani et ya pena ba meandre to kuta na ngona kata bolingo parce que bolingo
yo so te pas musunga ou te pas mususu eza maka mususu ko vanda pas ensemble o comprendre pe que moto na mususu la sukoli mi na tongo te ala la pas sala ka bo e bo tsasu maka bebele mais c'est autant possible au vandi ningona il faut que zala poto zala libala na ndenge na biso pe congolais ezali na ndenge norme européen pe ezali c'est autant